Samedi, oui, même, beauté, Kinshasa, beauté partout, besoin d'anda kindoki politique, à mon collègue Lelo, tous a toujours, on a pour nous analyser politique, Nambo Canabiso, en République démocratique du Congo, ko argumenter, ko PCBiso Makanisi, ko critiquer, mais na sous cananion, surtout, toujours Pierre Nabiso pour un édifice où ils allaient RDC et Téléma et Tombo Manien Tobaka, RDC et Lokwa Makasi. Tous a wana na cadre émission Nabiso, to yambe bino lelo yo monsieur Obed Munuma azali bonko ya baimboka ya République démocratique du Congo azali analyste politique babengaka ebongo facilitateur de la jeunesse congolaise na yeto kosola mwa mingi na o etali bongo ba actualité politique na mboka na biso kasi yambo to kota na masolo na biso tolobela o etali bongo ba actualité moko na lelo boye ba que ordonnance au chef de l'état signé ki mikoleleki atanga ki yango pe à s'adresser à la nation na o état de siège ordonnance en ekota qui en vigueur jeudi 6 mai où tu connais kasi le londe ba o basala ki nommé ba militaire pe ba policier nde ba koti en fonction na Nord Kivu pe na Ituri to kozonga pour la compétition de nos forces d'État sur Yango, boye ba peur que moko ya ba retomber à ram, c'est non communiqué et puis ça mina pétantique ministère ya pétantique et kambaka mona mboka Augustin Kibasa Maliba, excellence monsieur le ministre, ba on va pesi communiquer ko ba ke moko ya ba retomber à ram, registre des appareils mobiles ezali bon wifi gratuit au ezali qui installé lobby na Inikin tozala ki wana tozala ba image mais tokola sabino ngo après le wifi gratuit est déjà installé na Inikin et qu'on a installé na Kitambo magasin et qu'on a installé na gare centrale et qu'on a installé na UPN le président de la République à Lobaki et qu'on a installé na UNBTP où ils allaient bon institut supérieur PA na mboka na biso bango balobi ke bazo sala kaka kolanda vision et chef de l'état tokozwa bango mikolo ezali koya po ba expliquer biso ngo mwa muna mozindo na o etali bongo registre des appareils mobiles actualité mosusu ezali bongo premier ministre honoraire Matata Ponyo Mapon azali ciblé na justice congolaise bango bazali ko lobela ye o ezali bon azali bongo poursuivi pour na détournement ya ba fond ya projet Bukanga Lonzo et abiki akoya na twist moko atutaki hier na relaya ki yango pe na compte Facebook na ngai koloba que azali na Conakry pour na ba séjour du travail kasi azozonga na mboka pour que aya ko faire face na justice ya ebiki aza innocent to kozela kozonga na ye pour faire face na justice tisiko azali nanu ko azali na présomption d'innocence au fait azali ko vivre na yango nanu présomption d'innocence jusqu'à ce qu'il se présenter pe akoyokama na justice ya mboka na biso lelo le 8 mai ezali pour qu'ils ont célébré journée mondiale de la Croix-Rouge. Mbote na bande konyo so basala comme ça ya ko sunga ya ko intervenir na ba cas de problème en tout cas on est ensemble to ko lukabino pe to banene ni mosala musala ceux qui olandi biso pour sala musala na combien na biso na numéro ezali affiché na ba ya écran na yo tozongeni monsieur Obed Munuma je crois qu'on a prononcé en bien moi na mboka boni santé malam maman to sepeli ko yamba ona émission na biso kindoki politique mkona lelo. OK, ngapi na sepeli kozala na bino lelo na plateau na bino ya kindoki politique to solola na bino makambo ya mboka. Kosola makambo ya mboka tango moni ni kambo etali ba rapport au IGF a publié qui récemment ko ciblé quelques autorités na etali ba détournement analyse nous a qui penzani. OK, na sepeli mingi tango na monaki rapport oyo inspection générale à finance IGF na mukuse et baki ko publier na mikolo e uti koleka tango na moni que 11 personnalités ya mboka na biso bazali cité na affaire ya détournement to na blanchissement des capitaux de ya mbongo ya mboka na biso oyo ya pasi ya contribuable congolais tango na monaki yango na lobi vraiment le sacro na papa inspecteur Jules Alengete na musala o azali kosala pambate to vivre pendant ba année o na koki koloba pendant ba 18 ans
oyo ya reine ya ndeko Kabila auti kolongwa na pouvoir toyebaka IGF te mais IGF ezalaki service moko ya munene na kati ya mboka na biso. Lelo tomoni papa mokonzi ya mboka son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo aye comme étant premier citoyen du pays ayebi kozwa IGF ou eza inspection générale à finance apesi bango makambu donc otobengi toki koloba lokola munduki policier soka azokende mission batindi to soldat lolenge kani bazokende mission récemment ape na Ituri bakendaka na minduki pour que baeba ko combattre ba ennemi ya mboka lolenge kani pe mokonzi ya mboka son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo ayebaki kopesa na papa Jules Alengete munduki o ezali apesi bâton de commandement bisie va sala mosala o nyonso koyeba kozwa musolo ya mboka ayeba ko utiliser mpona ba fin propre na ye moko bayeba bongo kokangama lolenge kani pe musala ezali kosalama rapport ekosalama na niveau ya IGF ayeba kosala musala na comme il faut ezala te que non kingani azala épargné na contrôle wana parce que il est l'ami de tel parce que ayebani na kingani parce que asolana kingani non mutu oyo asali blanchissement de capitaux mutu asali détournement ba deniers publics à l'état oyo contribuable congolais ya pasi azako nyo comme na se ya moi esengeli na bango bongo bakangama lolenge kani mibeko etalisi uta to bandi likambo ya IGF et je m'en plaire ozo mona musala izo sala malolenge ni bon banda ke mokonzi ya mboka son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo apesaki na papa Jules Alengete bâton de commandement asala mosala na moni vraiment mosala ezali kosalama tomonaki na dossier ya EPST il y a eu des détournements de deniers publics il y a eu de blanchissement de capitaux basala ki yango accompagné na bana na bango na baleki na bango na ministre tozobeta lisolo baza condamné donc baza déjà na prison et procédure eza mulai tomonaki pe secrétaire général ya EPST bazalaki interpellé et puis esuka wana te vu que dossier eza mulai lolinge kani inspecteur général ya UGF alobaki bango nyonso bakozala na mulongo bakolanda et atika alemba mosala na été a continuer eza musala oye atangelaki na okikoloba pe d'autres part okobakisaki eza vocation parce que même ngande naza a liboso ya plateau na bino na mokolo malelo boyambinga eza déjà ebongisamaki bongo mutu asalaka eloko o hasardmati asalaka eloko parce que eza vocation donc Jules Alengete azalama trop ferme na ba décision ya mibeko et atambola na mibeko pour que na gouvernement autozali ko vivre ya union sacrée ya son excellence premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ba blanchissement des capitaux pe ba détournement ba deniers publics et salamati tout ce kala kana likambo etali économie to mbongo na mboka na biso lelo oyo chef de l'État asengi ba revoir contrat o ezali entre Chine na RDC contrat o etikaka prédécesseur na ye mais kasi na kotala pe likambo yango kaka wana tomonaki mwana mboka Albert Yuma kosala ba déclaration koloba que ba entreprise ebele ezali maboko ba expatrié pardon na ngena loba lelo étant que mwana mboka tango zomona likambo yango ozomona ngolo lenge likani nakoki koloba na point wana ya contrat o ya Chine na RDC, Congo oui. ezali problème moko eza terre moko na bo très glissante pamba te tango na revoir mibeko ya mboka na biso sur expatrié na mboka na biso en principe avant révision mibeko sur donc neni contrat expatrié ba ki koya ko sala musala na mboka na biso oui ezalaki ba ko koteka kaka en gros mais vu que ba o bandaki ko diriger mboka oyo avant bazalaki na mauvaise foi bazalaki animé na ba mauvais esprit même ya ko travailler pour l'intérêt ya mboka et ezalaki bayaki ko modifier mibeko wana et comme qui expatrié ça même na trois côté quand même en détail le lenge kani na nationaliste donc moto oyo aza mukolo mboka aza na obligation ateka ndenge moko ba pesi yango obligation ateka le lenge moko na moto oyo tobengi na plopoto ba investisseur tandis que eloko wana vraiment ezali fait moko mafieuse na okikoloba ba législateur o ba réviser ki loi wana il faut ba ko revoir yango
esalama bongo te. lelo yo tozape na posa ba investisseur wana baya ko sala musala mboka na biso kasi lolenge kani il faut to sala, il faut to procéder pour que mboka pe se retrouver selon yo il faut nini sala pour que n'attendre ba négociation RDCP se retrouver. Entre les États, c'est pas question d'amitié. Mais entre les États, c'est question d'intérêt. C'est ce que nous devons savoir. Tangu Chine na RDC c'est parvenu kokota na kati ya contrat moko boye ngana oya ko mboka no comme état investisseur yo étant investisseur biso ba nationaliste biso bana ya mboka toza na obligation ya kosala na kati ya babilia ya ba entreprise ou ba investisseur chinois ba oya ko sala na kati ya mboka na biso Congo. Pamba te contrat ba benga un contrat chino-congolais. Parce que c'est la Chine qui vient en RDC, en République démocratique du Congo, pour investir. Alors, ceux qui ont un nombre de bateaux, bango Chine, bakoya na bango, et puis, oyo, ba nationaliste, ba mboka, ya RDC, bakoya bakosala na kati ya ba entreprise oyo ba chinois bakosala. Mais tant que tout le monde était, ba chinois ba yé comme ba investisseur na mboka na biso, et puis, il y a une question d'intérêt, mais comme une question d'amitié. C'est que on est sous contraté entre États. Mais son intérêt est bon, bazo bénéficier quand même, bon, bazo intérêt. Bango bazo bénéficier plus que ba nationaliste, donc plus que mboka. Parce que tant on a que ba nationaliste, tout à la bateau mon mboka. Parce que un Congolais représente son pays dans un autre État. Donc c'est comme ça. Donc et le sengeli pe na ba konzi mboka na biso, ba ko se soucier na population na bango, tant que investisseur bayaka baza ko luka ko investir na domaine tsongolo pakala baeba ke ba nationaliste baza na droit ya ko za la représenter na kati ba entreprise ba étranger ou ba ko luka ko investir. De même que le lenge kani ajustement ya Albert Yuma ezalaki vraiment ignoble na koki koloba. Parce que le lenge kani Albert Yuma azali congolais, azali nationaliste. Ayebi le lenge kani bana ya mboka ne ba vivraka. Mais à se permettre que le bas oye avec qui le bas na ba fait à lobby à cosité à lobby ka ba fait et ça ba fait oye à lobby mais pour éloquer comme palpable il faut déjà ébi maintenant esprit tant mutozu initiative que non ngana osala savant c'est son état d'esprit ndem tetinda qui pepe ça qui initiative wana ya ko sala eloko wana de même que ba dirigeant mboka na biso pour na ko s'attaquer car na mutu moko te na ko senga na bango nyonso ba ministre ba député ba oyo ba sala ba proposition de loi na parlement ba za ba représenter a peuple pe ba élu a peuple ba ko sala oyo ko sala en faveur ya population congolaise en général. Totika kana o etali misolo lors ya présentation ya programme na ye le premier ministre Jean-Michel Samalukonde atal saki te ko sala recette pona o etali bongo budget ya 2022 akomema biso tina 12 milliards pe dans 3 ans o epesa meli ya kokokisa biso 32 milliards alors que to bien que ne bandeli ya mandat na lors ya gouvernement ilukamba mokambi gouvernement par la kaka biso ko komisa biso na 10 milliards kasi simba kité notamment pour na ba o etali ba problème ya crise sanitaire mondiale pe ba problème ya économie ezaki en basculement partout dans le monde kasi lelo oyo le lenge kani ozui qui discours yango ya komema biso tina 32 milliards est-ce que c'est possible tangu nalanda ki discours ya premier ministre son excellent Jean-Michel Samalukonde na sepela ki nango mingi pamba te asala ki yango liboso ya ba représenter ya peuple oto bengi ba député na kati ya Assemblée nationale tangu son excellence le premier ministre Jean-Michel Samalukonde alobi ete akozala en mesure akozala toujours au four et au moulin pour que budget ya mboka na biso elongwa na ba o ezali amatango na hauteur na mokano ya 32 milliards de dollars na sepelaki pamba te soki totali ba pays voisins na biso awa neti Brazzaville aleki biso na budget o tozala ngo actuellement mais tangu ye Jean-Michel Samalukonde le son excellence premier ministre a sepeli que budget ya mboka na biso elongwa na esika na niveau eza nango o to estimaka 4 milliards et mona na raté c'est toujours quelque chose d'abstrait mais a comme ça on a kino na 32 milliards
eza eloko moko oyo esengeli na biso tobetela maboko tozala na nsima na bango to soutenir gouvernement na bango mais pe gouvernement wana basala mpona avantage ya population. Qui est-ce que c'est possible? Et si c'est possible, comment mobiliser les recettes pour qu'on à niveau là? Bon, pour mobiliser les recettes, il y a pour que tu atteindre le budget à 32 milliards. Et ça, c'est très facile, je peux dire en d'autres termes. Parce que Moussala a déjà IGF Azali Kosala na niveau na bango. Quand on a blanchissement des capitaux, tout azali ko sala ba détournement ya ba deniers publics et ko permettre déjà à l'état congolais à se permettre de mobiliser ba fonds pour que budget ezala à un montant normal peut atteindre niveau oyo eza na posa ya premier ministre. Ce qui to communauté na niveau ya contribuer na ba entreprise publique à l'état na biso. Tozi lokola la DGI. Tozi ministre tozi entreprise lokola la DGRK. Peuple congolais a contribué à chaque fois. Ils ont même des taximens. Ils ont fait des vignettes. Ils ont fait des contrôles techniques. Bon, on est sur contribuable congolais. Il n'y a pas si. Ils ont censé récolter, mobiliser le poteau, mis en trésor public et comptabilisation. On a dit budget ya mboka na biso e babongo kozala likolo par rapport le ligne kani to yebila ki yango panda bane e eleki. Dans 3 ans c'est possible d'arriver à 32 milliards. Dans 3 ans c'est purement possible ya kokoma na 32 milliards pambate tozana ba commerçant. Ba commerçant na ceux qui te kena ba marché même na grand marché na biso a ya Zando. Bazana ba ticket ba futaka. Et pesa ticket moko te ba futaka eza ba ticket mibale misato yaka na mokolo moko muto afuta donc yo table moko mama na te ka ba épice na ye azana 3 tickets à futaka 3 tickets no mona ba 1000 francs 1500 et ce que tu obito mobiliser mbongo wana ce que dans ba poche ya batuté et ça la masu pour ba fin propre ya mututé yena famille na été mais que pour intérêt à l'état congolais pour intérêt à population mobimba na trésor public donc tous en a mesure ya mobiliser même 32 milliards ou plus. Mais vu que pour ce premier ministre, ça doit atteindre au niveau de 32 milliards de mandat et Yazanango, donc c'est possible parce que tous les moyens sont mis en œuvre. Pourquoi depuis Kalana Tokoma Kinango pour ancien président Antikaibiso na 5 milliards de l'eau to kiti na ba pourcentage alors que tu es qu'il faut 10 milliards mais 10 milliards un peu comment quitter depuis que pourquoi to matisa yango te budget en Bokanabiso. Bandaka pendant 18 ans, au RN, il y a président sortant, M. Joseph Kabila, le sénateur à vie. To zalaki na mesure ya ko atteindre quorum to monta ya budget na biso matate pambate to zalaki na bato bandaki ko kamba mboka na niveau ba institution gouvernementale, parlementaire et ainsi de suite, bazalaki na mauvaise foi. To moni lelo bato misusu bakomi na 62 milliards yé moko détourné et puis détournant pour na nini intérêt à mboka pété et ça que détournant tout monde qui a tongé loko pour intérêt à mboka té mais détournant pour na faire propre na yé moko tout monde qui a un procès à 100 jours va démontrer biso a comme le plus forte raison na ba ce qui est commis que l'état congolais azana procès ya kotongé loko mo pour na intérêt à mboka le lengekani ba comptable congolais au bazafuna ba ko sala ba multiplication ba zéro pour que bazo ba mbongo o excédent ba tsana ba poche na bango oza ko sombelo ko zana valeur à $10,000 même tati na valeur à $1 million. Quelle mauvaise foi. Donc tout ça qui frappe vraiment na incapacité ya ko atteindre niveau élevé ya budget na biso ya mboka pamba te bato bazalaki na ba institution bazalaki na mauvaise foi mais si ko to gouvernement moko ba bengi gouvernement ba guerrier o ba bengi ya gouvernement union sacré bato baza maboko pembe baza wana pona ko travailler pour l'intérêt ya mboka pour que trésor public et survivre. 2 semaines yango déjà ba kotina mosala gouvernement ya ba guerrier ndongo bengi yango ce qu'ils ont un conseil ko pesa bango pour que ba réussir na tango baza na mosala e ko yeza nini conseil liboso na ko pesa na bango eza que mokambi ya gouvernement son excellent Jean-Michel Samba Lukonde aeba kozala vraiment au four et au moulin pe au contrôle il y a chaque ministère où yazali ko kamba na kati ya primature
asuka wana te lolenge kani mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi ayebaki kopesa bâton de commandement na inspecteur général ya IGF ye mpe ayeba kozala na nsima na ye asoutenir baœuvre na ye pour que contribuable mbongo ya pasi ya contribuable congolais oyo bamama na biso bazali koteka na bawenze bato bazali koteka na bamagasin bazali kosala bakofuta batike ekende na bapoche ya bato te mais ekende nde na trésor public pour que ayeba kokisa vision na ye ezala palpable no ezala abstrait to esuka na ya esprit soki lokwa na oki koelicite na exemple moko tomonaka baadministrateur na baadministratrice ya bawenze bazali mpe ya bagrand marché bazali mais soki tolandeli baadministrateur to baadministratrice ya bamarché na biso ebele omonaki bambongo wana na suka nango na fin ya journée bazwi batiango na kati ya bagod bakotisi na kati ya coffre bakende yango na bandako na bango or ezala bongo te nakosenga na mokambi ya gouvernement na équipe gouvernementale ne mobimba bayeba kotia baagent ya DGI ne ya DGRK dans tous les coins et recoins esika oyo nyonso contribuable congolais ayebaka kocontribue na mbongo na ye ya pasi pour que mbongo wana ezala mobiliser pe comptabiliser na suka nango ekende na trésor public. Ndeko Obed o Munima ovandi na commune ya Matete na ebiti oza na ba fin politique ozolingi okota politique to ozo préparer nini? Bon ngai mingi na commune ya Matete pe partout na tambolaka dans le 24 communes ya ville province à Kinshasa. Ba jeune ba dénommant ngai le facilitateur de la jeunesse congolaise. Pambate nazalaka dans le coin et les recoins ya ville province à Kinshasa pambate na commune à niveau ba province misusu te pona kotala o ezali problème plus ya jeunesse en général o ezali kotungisa bango sur le plan politique, sur le plan culturel et sur d'autres points de la vie humaine. Vision nanga ezali te nazala homme politique. Pambate, politique, c'est une passion pour moi. Donc, je suis passionné de la politique. Et politique, na kosala, ezate politique na kosala, o ba grand-père, barrière, père na biso basali. Eza politique, to kosala, kozala toujours pembeni ya peuple. To kosala politique, to kosala toujours à l'écoute ya jeunesse congolaise. So ba vote kimi, hein? Maman, Boyakakabwe. biso, ngai, personnellement, étant politique, naye politique te pour na ko s'enrichir ngai pe libota na ngai na ye politique te pour que nazoba oya ngai ba camarade bandeko na tsawana mais na ye politique pour na intérêt général na lobi pete ke na kozala candidat na lobi pete ke na kozala nani mais na zana kata politique pour na ko défendre ba intérêt général. Et pourquoi adhérer car na parti politique mon côté? Bon ko adhérer na kati ya parti politique ezana litomba te pambate pona kobongisa mboka esengaka te ozala na kati ya parti politique songolo pakala mais pona kobongisa mboka esengaka ba idée pe initiative. Ngai étant jeune que je le suis naza na ba initiative pambate naza déjà na ba oyo ba plan oyo na sala sur le terrain. Vous avez déjà formé déjà moi équipe moko boye nazana plateforme oui, na koki koloba nazana équipe comité oyo nga nazana ngo na tambola na bango partout na kendaka le lien kan nazana kata studio na yo omoni ke nazana équipe moko mobile de même que même na niveau ya commune nanga naza mwana Matete bana Matete bayebinga ebele na ba week-end chaque week-end ya na mois presque tozala na 4 samedi nazo ko mois dernier samedi à moi ou avant dernier samedi à moi na sali saka salongo étant que citoyen congolais pambate ceux qui na bien ça salongo ba tuna na qualité ni étant citoyen congolais c'est un droit garanti par la loi que nos congolais sont en droit ya rosala eloko o aux avantage général nazo kama na lamki na tongo la bing ba jeune nom to bungsa na ko bango to ndo bungsa yo moni ko bungsa na ko na bino o rosala n'intérêt pour na mutu nyonso na yango nde toye kokota na plateau na bino pour na ko expliquer o eza posa na biso. Et donc moi na Matete pe facilitateur ya jeunesse congolaise ba problème to ba désirata o eza mingi na kati ya commune na bino eza nini? Problème ya liboso o eza na kati ya commune na biso Matete o nazali ko juger ngo vraiment ignoble ya liboso ezali te
na gare ya Matete nakomi komona depuis mois passé bambula o ebetaki na mois d'avril ebaki kosala mwa ba érosion maintenant na kati ya gare ya Matete batu bakomi koya kobwaka ba poubelle batu bakomi koya kobwaka ba inondis ba misusu même basali ba canalisation ya mai donc banda badal na bango eketi na kati ya gare eza kokende na minute so kiti sur le terrain tali gare Matete lolenge kan ezali e bandako eza pembeni wana batana badabité ceux qui baza ko vivre na condition ni baza ko respirer na condition nini gouverneur ni bourgmestre a réagir te tozana bourgmestre moko peut-être na moi à ça la retourner depuis que to ba chance ba sala remaniement ou ya ba bourgmestre na biso ya commune ya ba commune nanu na mona bourgmestre Matete que azo sala tournée ya commune na Matete pour que aille ba problème ou eza ko déranger ba commune na Matete salité makasi Matete nzela ezalité ko banda na niveau ya parquet ko ya na niveau ya district grand marché eza wana maison communale ko kita na ba quartier na ba localité Matete nzela ezalité nzela ya de bonhomme bomona ka peut-être na ba média na bino to le kaka lisusu tolobaka prince basalaka ya sika oyo koti ko banda ma crevette kititi kisenso prince ya nesilaka ko bukana na mbula moko ya makasi ebetaka mais gouverneur aya wana gouverneur en place Jatini Ngobila pour akita même na mutuka ne amona gouverneur a parvenu kolobaki ngana akitete sur chine na ko beba biyo kaki tozalaki wana sur place soit ba yebisaki nazalaki wana sur place tozalaki wana sur place pour na kolandela parce que za commune nanga je suis d'abord souciant ya commune nanga et nazawana pour toute la jeunesse congolaise et musala nanga ezaki partout est-ce que le cas que en contact na bande côté de ville au bazar ko fongola motema parce que wana to bien on na ndenge ya koza toujours na ndenge mabete mais bande ko hôtel de ville ya Kinshasa bo pe bazar pe ko fongola motema pour na ko yamba ba association pour bon quartier biso toza association te biso eza tokelo ba toza ba jeune leader o toza ko prôner progression avancement et totie makamna biso na kati ya musala maintenant tant toza ko prôner progression et avancement to moni ke bato baza ko diriger biso baza frapper na incapacité moralement parce que c'est le moral qui dirige le physique maintenant mutu moralement déjà un esprit moko il y a deux points de mesure so tali Kinshasa bopeto o zolo ba Kinshasa bopeto eza o sala mawapi au mona kana ba centre ville Kinshasa bopeto au mona kaka peut-être na limité Kinshasa bopeto mais les cas limité wana récemment ba kitaki na ipen ba kitaki na magasin peu ba problème ezate ke bozika équipe il y a 10 personnes to ya 100 personnes de baza ko fistuger botie bango ka non le ce tour ba sali na coin o tour ba kina recoin tel non problème est que dans chaque commune parce que vous êtes le gouverneur de la ville province de Kinshasa nous avons 24 communes. Dans toutes les communes, il y a des chefs du quartier, nous avons le chef des riz et le chef des avenues et le chef des localités même. Maintenant, il s'agit de gouverneurs organiser réunion na ba bourgmestre et na tour ba bourgmestre ba organiser réunion na ba chef et ba localité ba quartier tout consort pour que na kati ya commune bon mobiliser ba jeunes dans chaque localité quartier ba ko parvenir na ko salaka Kinshasa bopeto mais yo zuke équipe mo ya 100 jeunes ito ya 100 personnes otie bangwana ba sala na Gombe tour yo bangwana ba ko sala na commune interne ya Kitambo ba ko sala commune c'est pas ça ils ont des problèmes de formation et alors ko lande to mona kana mboka na biso mutu o kaka yemoko azaki DG ya DGI lobby wana comme ministre des finances muto kaka yemoko mtazalaki kingani lobby wana c'est pas ça nous avons des universitaires compétents parce que biso kanisa kana mboka na biso que pour kamba même comme état bourgmestre faut na diplôme ka licence il faut ça ka universitaire c'est pas ça même nos lois de la République doivent être révisées revoir pourquoi parce que tout le monde a même na ba mibe ko na biso non pour que mutazala député condition ça à gradué ou licencié c'est pas ça l'essentiel l'essentiel est ça que mutu so ka na bonne moralité mutu so ça na esprit ouvert pour donc ko satisfaire batu
et ça mais ceux qui ont instruit c'est ça compliqué. Non. Donc, rapidement par rapport à l'instruction qui kobakisake pendant kotsa mutu nesika moko boye ba étudiant mutu netingane na zana kata plateau na bino a je suis compétent à faire tout et à tout moment et je suis disponible à tout moment pour servir la République. Maintenant yo ebisanga que non parce que vous avez un diplôme de doctorat que moi au Kamambo que aussi ma ministère boizati. Non, c'est pas ça l'essentiel. Rapidement, la solution ni nous a proposé na gouverneur pour que a remédier na problème wana. Na niveau ya gouvernorat provincial à Kinshasa, na kosenga na gouverneur Jatini Ngobila aeba organiser réunion moko le plus vite possible avec toutes les 24 bourgmestres qu'il gère dans son administration. Na tourna bango pe ba atindi ba bourgmestre ba organiser réunion na ba chef du quartier, ba chef de riz et ainsi de suite pour que équipe ba chef du quartier, ba chef de riz, ba chef de localité ba na chaque rue na bango na chaque localité quartier na bango ba ko former équipe même ina ko par exemple dans un quartier ce que vous avez 3 localités net ta commune biso Matete nous avons na 4 communes Matete nous avons 13 quartiers et dans les 13 quartiers nous avons les localités là occupent pour moi plus ou moins 41 localités. Maintenant, dans 4 quartiers, quartier occupé 3 localités. Au bilan, dans le quartier intel, tous doivent former 10 jeunes pour que Basalaka, Kinshasa, Bopeto, dans le quartier Nabino. Quartier Moussou, on est dans 4 localités. 4 localités, 10 jeunes. Et puis, ils ont le chef du quartier Nabango. Pour Basala. Et dans 4 communes, déjà plus de 5 quelques jeunes. Au Baoki, ils ont la mesure, il y a aussi chaque week-end, le gouvernement provincial était na mokambina bango Jatini Kindo qui politique na ngana loba ekomina suka mot de la fin na yo par rapport à émission de Lozani. Liloba nanga ya suka na kati émission na bino ezate na kosenga na président de la République son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aiba kozala vraiment trop serein avec le membre du gouvernement qu'il gère sur toute l'étendue de la République et le gouvernement national, le gouvernement provincial. Et na niveau ya ba assemblée nationale, pe na ba assemblée provinciale na biso, na kosenga na ba député na biso nyonso, ezala provinciaux ezala nationaux, ba eba kozala ba malanda ngulu te. Pamba te tomonaki awa ba député provinciaux ba province tout bazako destituer ba gouverneur na bango. Raison bango baoye baka o bazo bisa biso na média so keze yango gloire à Dieu et na niveau national pe ba député nationaux pe tozo mona musala bazali ko sala ba proposition bazali ko sala ya loi mais ba sala ngo pour avantage ya peuple. Donc recommandation na ko sala ba député provinciaux ma musala bazali ko sala ko destituer ba gouverneur ba ke et ko rattraper bango plus tard ceux qui bazali ko sala ngo contre gré ya peuple ya ba province na bango. Ceux qui peuvent députés nationaux, la proposition de loi Azali Kosala, et ça en accord, n'a besoin du peuple, rendez-vous en 2023. Pambate Mokonzambo Kassira qui biso élection Ezali. Na quel niveau il y a Bougoumestre? Bougoumestre, base à la vigilant. Pambate, gouverneur à ville, professeur Kinshasa, Azali. Président de la République, Azali. Les lotés lobité. Barolongwa pambate musana bango zomona na terrain te na yango na kosenga na bango ba bourgmestre bazonga na ba commune na bango so tali bourgmestre na biso fanda na Matete te otali ba bourgmestre ba commune be ba fanda na ba commune na bango te mais ba kama ba commune ba fanda raté ba sale la peuple mokonzambo kaza pour tout ça et la peuple et non tout ça la ba boum na biso na ba famille na biso d'abord. Merci Ezaki Bongo, monsieur Obed Mounouma, Otoyamba Kemokolalo, analyste politique, Moulobeli à jeunesse, tout ça qui n'a été sur moi ming na état d'actualité. Ngana bino to pesani rendez-vous lobby pour na édition mosusu émission mosusu Kindo ki politique toujours na cadre conserver bino bobo sanate ko s'abonner ici ma koyanda vidéo, partager vidéo puis partager sango oyo. Il y a première chaîne d'actualité en continu kasina lingala agnon c'est ça maningala ceux qui s'abonnent ko zwaka toujours ba notification ba émission na biso ezali ko salama awa d'une manière très professionnelle ngala bino to kutani lobby pour na émission mosusu mais toujours avec le même plaisir. Merci.